Great Lakes, not the Great Lakes, to the Eastern Congo, is that there's a problem in the Congo. Bonjour, esengo mingi na baibanso bakolanda biso katina Rango TV na tongo ya lelo. Je dirais un grand bonjour na baibanso bazali oboso bwa bitando bike pona kolanda oyo tokoloba lelo. En tout cas, mes salutations na vraiment na moto moko spécial ezali Linda mwana na biso azali kobala na mokolo ya mitano oyo ezali koya kuna na mboka Kinshasa. Bonne chance na makambo manso ekoleka kuna. Lelo tozali koloba makambo matali actualité ezali kaka moko na tongo ya lelo. Institution président de la République ebungi dans les airs. Mbote na baibanso bakolanda biso ndenge tolobaki liboso tozali ngai molobeli na bino Raphaël Ngoma Tobengi Rango TV. Mboka ezali na problème makasi kasi pona nini guerre ezali toujours kondombana kuna na ngambo ya est ya République démocratique du Congo. Depuis plus de 30 ans guerre ici la kate. Alors tozali koyeba te. Deuxième mandat ya Félix Tshisekedi uti bongo kobanda depuis le 20 décembre bavotaki ye après taki serment pe lelo yo tozali bongo kozela assemblée nationale ezwa bongo bakambi na yango. Kasi toza kotala te, toza komona kaka ke bato oyo ya kala bakokotini bato ya kala wana bazali toujours kotingama na poste mpona kovanda na ebonga. Bandeko ba bolingo tokoyeba te pe to comprendre te CG Kabouya, secrétaire général Kabouya Mwanabute, je crois son nom. En tout cas, Ami Longoli na course ya kozala bongo premier vice-président ya parlement. Donc, alobite, moi, makambo eza koya eza kosala te alizali na posa te avanda pona kobatela la parti. Lokola tokomi na deuxième mandat, peut-être mandat na bango ya suka, il faut battre la parti, bapesa toujours parti, force ya makasi. Opposition epesi feu vert par le canal ya Molobe na bango Mwando Ntimba oyo azali bongo lokola porte-parole ya député honorable, donc député ya ensemble ya Ndeko Moïse Katumbi balobi te baboyi na bango masolo ya chaise vide balingi te basala masolo kati na parlement. Opposition elingi esala baza kosenga kaka bapesa bango espace. Bazali na 29 personnes na kati na assemblée nationale. Opposition ezali bongo na 29 personnes, donc ezali bongo koluka te moyen te basala mosala na ndenge longo bani toyebi plan na bango te, mais je pense que ekozala pe bien parce que d'ailleurs na campagne tolandaki tokaki te Moïse Katumbi alobaki que soki bazwi azwi pouvoir bakosilisa guerre dans 6 mois. J'espère que Félix Tshisekedi akozala na esprit ya malamu to pe bakonzi ya parlement, pour ne pas parler du président, mais c'est toujours dirigé par le président. Akozala na makanisi ya malamu ya koluka kosolola na bato. Esprit moko ezali kati na Congo eza kotalisa te bato bakomi na posa pena ya dialogue, ezala opposition ezala pouvoir, ba parti nyonso eza koluka mwa dialogue. Kasi eloko oyo tolobaka mbala na mbala tozongelaka makambo oyo tolobaka te tobangelaka dialogue na mboka Congo pamba te ba dialogue ebotaka biso ba brassage mixage soki ekomi kuna na basoda to na bato bapaya. Sikoyo awa biso na biso esalaka nini ezala kaka toujours tosukaka na partage ya pouvoir. Partage ya pouvoir. Entre temps tozali kozela élection ya ba sénateur na mboka Congo toujours oyo toyebi na bolamu te nani Kofi Olomide azali bongo moko ya ba candidat sénateur ya mboka Congo. Et vous êtes sans ignorer que Kofi a bengaki déjà Cindy deuxième grande dame. On ne sait pas na sens nini ya lobelaki yango tozela kaka alekana au sénateur bongo tokotuna ye motuna ya liboso kaka wana. Entre temps Kinshasa na Kiev redynamisation ya coopération militaire. Balobite, après Barbie, Margot Robbie s'attelle à l'adaptation d'un jeu de société de culte. Kasai, UDPS azali kokamata bongo barene ya bureau définitif ya assemblée provinciale. Moïse Mbiye azali ko dévoiler bongo à bientôt les vainqueurs de son challenge rap. Donc
basalaki bachallenge na bango Moïse Mbila akodévoile yango. Briser le monopole de la SNEL, Société nationale d'électricité dans le Katanga, une solution salvatrice. On verra. L'INAFOOT, c'est ça, la force d'une grande équipe. La mine Ndiaye, fière de ses joueurs après la victoire des Aigles du Congo. Les joueurs sont appelés à la prise de conscience. Wana makambo matali football. Kasi soki tozongi na actualité na biso masolo ezali kotambola mingi katina lisolo ya président de la République. Président de la République azali wapi? Président de la République akei wapi? Baza koluka monsieur Tshilombo te, kasi bato baza koluka institution président de la République. Mais pour la kolakisa te azali présent, akutaki bongo konome ba mandataire ya sikape tomo teokaki yango anomaki quelques mandataires ya sika. Donc masolo ezali kaka kolakisa te azali na ye présent. Mais bato baike baza komituna pona nini président de la République akoki kodisparaître boye sans que asala signe, sans que bayeba. Même DG bazali capable ya koloba te. Monsieur Joseph Kabila oyo azali bongo sénateur à vie, ancien président honoraire toloba ye abungi pe azali libanda ya mboka Namibie, Afrique du Sud, azali kovanda libanda pona makambo maye oyo ya yebi. Mais bango babite abimaki wapi akendeki nzela nini. Tomonaki scénario moko ya kasumbale sawa toyebi te ezalaki ya solo to ya lokuta ekomi babengi yango na côté ya pouvoir babengi yango scénario. Bandeko ba bolingo ezali kaka mituna ezali kotunama Kabila kei wapi monsieur le président de la République pe akei wapi. Kabila toyebi kazali entre Namibie na nini, mais président de la République penda sango eza koyebana te. Et pesi pasi eza kopesa pasi kati na bana mboka baza komituna eloko nini esali te, bango batika biso na kimia boye te baloba ta esika azali te. Ndeko Tina oyo azali Tina Salama toyebi bien kazali porte-parole ya président de la République ya présidence, donc toloba yaki apesaki communiqué te président de la République azali bongo libanda ya mboka mpona makambo moko très urgent maimatali mboka. Kasi bana mboka balobi mais président de la République abimaka chaque fois pour te bato bayeba epai wapi ya azali epai wapi yake. Moto moko azali bongo na moyen ya kopesa biso réponse na likambo ya déplacement wana azali te. Donc toloba nini moya koloba te. Fayulu pe azali kodénoncer silence ya communauté internationale sur les conséquences du génocide rwandais en RDC. Tant totangi génocide rwandais na RDC likambo ezalaki boni. Président de la République tanga abimaki ya balobi te abimi akei Rwanda. Rwanda spéculation esalamaki na bandeko na biso ya Belgique ya RTBF, radio télévision belge. Donc bangonde pesaki message de président de la République Félix Antoine Tshilombo abimaki azali bongo na Rwanda akendeki koassiste na maimatali 30 ans ya génocide. Kasi tango tolobaka génocide ya Congo ya Rwanda, mais pona nini epa na biso génocide balobaka yango te oyo biso pe biso moko toali koyeba te génocide ezali kosalama. Bango kuna bakufi 1 million na 30 ans, mais biso awa tokufi bato ebele elingi koloba nini tosala pe boni. Nani akoya ko reconnaître génocide ya Congo? Nani akoya kopesa biso te bandima te? Juge nini, tribunal nini akoya kondima te? Biso pe tozali kati na makambo yango oyo etali génocide. Tosi to dénoncer pe tolembi ko dénoncer. Yango tolobi te Fayulu a dénoncé silence ya communauté internationale sur les conséquences du génocide rwandais. Soki tolandi maimalekaki avant tokende na développement na Fayulu azali ko dénoncer. Soki tolandi ba discours ndenge lekaki kuna tomonaki ke kuna na Rwanda Sarkozy azalaki wana, Bill Clinton azalaki wana, tobosani te rôle ya Bill Clinton na Rwanda, tobosani te rôle ya Sarkozy à l'époque azalaka président. Pekino lelo toyebi yango azali toujours influent. Toyebi rôle ya Grande-Bretagne, toyebi rôle ya baebanso occidentaux to pe États-Unis oyo bazali kosalisa Rwanda po ete bakoka ko boma bato kati na mboka Congo. Toyebi yango. Alors, mais
eloko nini ezali kosala te bango bafete 30 ans biso mpe babi biso mpe efale tofete biso bongo me tokofete nini tofete pendant que toza na guerre en tout cas yango na bandi awa mwa réticence ezali to mpe mwa kokangama nzoto ezali mpona kofete na masolo ya génocide pamba te mais toki tolandi badiscours toyokaki Ramaphosa ancien président ya États-Unis bongo epai wapi azalaki kuna na makambo matali génocide ya Rwanda esika bakende kosala feti na bango ya babomi alors ye alobi te faute ezali na biso d'ailleurs Tabombeki mpe alobaki même chose presque la même chose abi faiblesse ya gouvernement congolais faiblesse ya président Félix Antoine Tshisekedi nde ezosala te biso tozala na pasi oyo tozali na yango wana ezali maloba ya Tabombeki kasi soki tolandi maloba oyo ya Ramaphosa alobi te pasi oyo ezali na mboka Congo eli te Congo nde azali koatake Rwanda akonfirme yango biso toyaki koatake Rwanda pamba te tozali na faute na biso ali te mpo toboyaki kondima Banyamulenge bazala bandeko na biso lokola président de la république agangelaka biso na Londres que Banyamulenge bazali bandeko na biso bandeko babolingo oyo wana boyebi yango mpe toyoka yango biso banso awa na mboka oyo biso tovandi alors na yango bandeko babolingo makambo soki okomi na niveau wana tokomi komona baréaction ezali epai na epai ezali kouta epai na epai na yango balobi te faute ya biso mpo tozali na Banyamulenge oyo toboyi koreconnaître soki toreconnaître bango makambo esili mais eloko nini bango balukaka ntango tokoreconnaître bango ekosala nini balobi parti oyo bavandaka kuna na ngambo ya est ekoma ya bango ale mpo barwandais baya bavanda ba externe Rwanda mais mboka na biso ezali toujours na danger tokoloba yango awa na suka ya masolo tokomi bongo kokita malembe kasi eloko nini Fayulu alobi alors que engouement monene ezali s'observer na autour ya commémoration solennelle ya na Kigali oyo ezalaki bongo le 7 avril na occasion ya 30e anniversaire ya génocide rwandais moi brouille moke esalami ezali s'installer na environnement sociopolitique ya congolais. Dans une déclaration faite le 10 avril, Martin Fayulu alobi boni aza kofustige indifférence ya communauté internationale pe aza ko rappeler qu'en cette période de célébration ya génocide rwandais na RDC un autre génocide ezali pe kosalama. Donc pendant que bango bazali ko fêter 30 ans ya bazali ko célébrer bazali ko commémorer 30 ans ya génocide biso awa génocide mosusu ezali toujours ko se produire. Donc opposant candidat présidentiel il y a décembre 2023 pe bambola mosusu aza ko estimer que ba massacre ezali commis jour et nuit pour na groupe par ba groupes armés et ezali considéré comme étant continuité il y a holocauste pe il y a génocide. Donc normalement sengeli te na autorité na biso tosala pe réclamation na ba tribunaux internationaux pour que ba considérer yango comme étant génocide. Na ngonga oyo boye oyo Rwanda azali ko commémorer pe génocide na bango Batutsi na ba Hutu na Batwa, nous tozali bongo rappeler que na République démocratique du Congo holocauste ezali bongo ko continuer ko salema et non génocide mosusu pe ezali kaka conséquence directe ya liboso et nyonso wana ezali différence totale ya indifférence totale ya donc nyonso wana ezali kati na indifférence totale ya communauté internationale ndenge lokwa ndeko Martin Fayulu alobaki. Engagement pour la citoyenneté donc SID avant il y a que mobiliser population congolaise pour la dénoncer procédure posture oyo ya communauté internationale donc position oyo bango bazui la communauté internationale azui et au bazé ko tikala vraiment kimia face ya ba problème oyo ya RDC. Rwanda a commémoré le 7 avril nde toti koloba kasi bandeko babolingo biso pe esengeli tosala makambo na biso. Alors na yango bandeko babolingo tolobi nini tala esika tomonaki RTBF ayaki ko s'excuser que président de la République azaki na Rwanda te basalaki erreur bango moko bayebi oyo balobaki bosolo nango mpe lokuta nango bango moko mi contredire ndenge tolobaka badémenti esalamaki na RTBF bato mpe bana mboka bazali koréclame que
Mama Tina aya kosala démenti baloba te président azali na Rwanda te, mais bango babi kaka abimaki pour des histoires urgentes, pour la masolo moko ya urgent, nde yango wana abimaki na mboka kasi toza koyeba te epai wapi ye azali. Institution président de la République ebungi azali wapi moto moko ayebi azali te. Voilà. Donc batata baba ndeko manakati na mikolo eleki awa soki tolobi to alobi mwa fusillade esalamaki lisusu na Goma esika wapi tomoni te na Nord Kivu kuna bato bakufaki lisusu 3 civils bauti bongo kokufa assassiné na soirée ya le 10 avril ezali kobatealaki kaka lobi aux environs de 17h heure locale ya mboka Goma na bato moko bazalaki armé na niveau ya lieu communément appelé et pas esika babengaka l'entrée président appelé l'entrée président au croisement des communes de Goma et Karisimbi. Voilà. Ma première information qui récupère et renseignement que batwana bazaki batumoko bazaki na minduki pe bazaki en train de poursuivre le Jeep TX Moko. Donc bazalaki armée était en train de poursuivre la Jeep TX à bord de laquelle étaient donc 3 personnes assassinées qui, selon certains témoins rencontrés sur la place, seraient venus de la banque. Donc, Batango, Babomi Bango, Bautaki na banque. En moins de 24 heures, la ville de Goma vient de perdre 6 personnes, toutes tuées par balle. Bandeko bolingo bitumeza kokota na Goma malembe wana boza komona ba assassinat on ezalaka ba signe ya mabe. Na nuit ya mardi pe mercredi, 3 autres civils ont été aussi assassinés dans le quartier Majengo. Majengo vers le nord ya ville ya Goma. Ba personne on a bazaki ces personnes ont été donc surprises. Batona bazaki bongo surpris. Un homme armé pendant qu'ils assistaient au match de la Ligue des champions de l'Union économique de football, bon, UEFA, bon, voilà. Makambo, il y a Bazaïko à succès dans la Ligue de football. L'homme armé a tenté de leur ravir leurs biens. Face à la résistance des civils, le bourreau a ouvert le feu. Donc, Ezaki Miyibi Bayaki Koiba, dans le Barabino Bandakala, guerre ya Kivu za guerre Miyibi ndenge Barwande bayaka koluka koiba ba diamant bayaka koiba coltan bayaka koiba nzete bayibaka babiloko. Tension RDC Rwanda Bruxelles appelle au dialogue pour une solution négociée. Rwanda ezali bongo 20 heures passées masolo ebetamaki. Donc tension RDC Rwanda Bruxelles appelle au dialogue pour une solution négociée. Le ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib, a encouragé les autorités congolaises et rwandaises à reprendre le dialogue pour parvenir à une solution négociée. Elle a lancé cet appel mardi 9 avril à l'issue des échanges avec son homologue congolais Christophe Lutundula à Kinshasa. Voilà. Voilà les résultats, il y a visite, il y a Ndeko, Maman Oyo, Tolobi, Nakomba Labib, Adja Labib, Wazelbongo, ministre Affaires étrangères belge. Alobite, Tozongela dialogue, na Rwanda Pambate, match ezali mabe, tension o ezali mikolo ezali malamute. Kasi, biso tozali komona ke tension ezali mabe, makasi mingi na disparition ya président de la République. Bato batuni pe bazozwa réponse te, bato batuni pe bazali kolela tata mokonzi akei wapi. Ceux qui tolandi ba émission tokoka te, bato nyonso baza koloba, où est parti notre président? Bandeko ba bolingo. Où est parti notre président? Réponse na bandi poto zoyango ekomi likambo ya pasi. Na likambo ya pasi wana toza komona ke na bandeko na biso na Kivu bazali kokufa, bato tozali na plus de ceux qui 6 millions ya ba déplacés oyo kino lelo toyebaka te eloko nini bato bazali kokufa na nzala toyebi ke bato bakufa na nzala eloko nini tokoki kosala pour que tokoka kosauve bato wana. Batata bamama bandeko tozali kaka na même question tolobi tata mokonzi azali wapi? Tata mokonzi azali wapi? Nani akopesa biso réponse? Na baye bazalaka pembeni na ye. Kasi bango nde bazali kaka na lokoso te
Kabila a justifié absence na ye na mboka, mais le président de la République oyo azali bongo nécessaire pour la biso bana mboka oyo azali pena moto asungaka mboka oyo azali moto azali kosala mosala oyo boso bwa na top niveau ya mboka Congo azali komonana te. Bandeko ba bolingo na maloba wana nde tobandi kokende mpe tolobi tosukisi, kasi na kosenga na bino kaka eloko moko, bosana te kosabone kati na Rango TV, bo aimer, bo partager émission na biso pe boluka te tokoma liboso tokende kosala mosala malamu. Force na biso eutaka epai na bino, na yango tosengi na bino bomekaka kosalisa biso na makambo maimatali abonnement oyo ezali bongo gratuit, oyo ezali bongo gratuit, bomeka kosala makasi mpona s'abonner. Voilà. Alors, même ceux qui ont tenu Google, où est parti le président de la République, en tout cas, réponse Ezaïe Koyebanate. Président de la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution et la plus haute institution de la RDC. Le président de la République a la plus haute institution. Président de la République en tant que personne, peut-être Tonitos Alaka assure que Azali en bonne santé, Tonitos assure que Azali quelque part. Mais je voudrais vous dire que Nalukaki, réponse nazuité. Nalukaki, réponse nazuité. Raïs Yamboka, ana disparaître, Raïs Yamboka, aonekane tena. Mukalenga wajitunga. Jitunga Jakongo, wa Mungalata, donc c'est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, c'est le commandant suprême des forces armées du pays. La fonction du président de la République existe depuis la première la première loi fondamentale congolaise de 1960. Toutefois, les pouvoirs attachés à cette fonction ont varié durant les années et allant d'un rôle limité dans la branche exécutive avec un premier ministre jusqu'à un pouvoir omniprésent conformément à la Constitution. Yango na bayi na binote, toti bongo pe kozwa premier ministre kasi tozali kozela gouvernement et salama. En la personne de Notre-Dame Maman Judith Tulukan Swamina, tozali kozela asalela biso gouvernement. Bandeko ba bolingo na maloba mana nde tosukisi, kasi soki bozalaki tene sabine pa président ezali bongo mawa mingi na koluka ye ata na ba Facebook ayebisa ngai pa ezali bon kala tozali kokoma na ba Facebook mais lokwa koma mokonzi makambo bo camarade pe sila. Alors monsieur Félix, tango zalaka tozaka kobenga bakomba bana mai makambo wana sila. Président de la République milakisa ata na maloba o nalobi toyoka epai ozali tolobi pe tosukisi. Raphaël Ngoma, Katina Rango TV, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, merci. En tout cas, on se verra la prochaine fois. Bye bye. But there's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. I'm talking about the DRC.